Bonjour bande konanga esanga mamluba, j'espère que vous madame Skanyos Tubozali. Ngai na lobi yango gouvernement ya ba goigoy oyo, autrement appelé les demon rats. Wobenga bango banan ba démocrate. I call them the demon rats. Po baza bond ya ba demons, baza bond ya ba démons. Oui, oui. Makam na bango tout esali nyaka convenablement avec le caractère de Satan lui-même. Yango na bengaka ba démocrate, ba demon rats, parce que baza démonique, baza diabolical. Leur pensée, leur manière de faire les choses, leur être, leur nature, baza diabolical. C'est ça. Ngai na lobi boye, ba demon rats oyo bafandeli bino na mboka, o ba Kristo bakoka kobengana te wana. Ba chrétien ba monela kaka Satan boliaka chaque dimanche on lit les Satan. Chilombo na régime na ye. Bomona ka bango te. Bino boza na besoin Satan kita na façon ndenge ni na Congo. Po bomona ke Satan yeyo akiti. Hein? Il faut Satan zala na maseke na mutu na mikila, mais bino bobai ke Satan est rusé. Azali le prince ya masquerade, biko se déguisé. Il peut se déguiser en ange de lumière, vous dire ce que vous voulez entendre. Mais Makambo n'a pas décrire. Na Félix Tshilombo, le fils maudit d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le fils karmique qui a obtenu, qui a hérité le mauvais karma de son père et de sa mère. Bozan a besoin, Satan se présenter d'engenini. Na okaka la mère Mende, na molimo, ya bobenga ngoni, c'est quoi le terme religieux bobenga ka oh my gosh Lord soke yelinga, on accusait même Jésus de ce terme, blasphemy. Na molimo ya blasphemy oyo papa na biso la mère Mende azwaka abenga Tshilombo Jésus, alobi ke Tshilombo c'est Jésus. Ça, c'est l'esprit, il y a blasphémie. La mère Mendaza de quel parti politique? Demon rats. Banani baza ba kolo blasphémie. Bango. Leur père, le Satan, apparaît comme quoi? Comme l'ange de lumière, comme le sauveur, comme celui qui vient nous apporter la gratuité. Parce que bango baka bata ba flatterie orale, hein? Flatterie de parole, n'est-ce pas? Et ce qu'a séduire yo dans le mal, à la lakisio que en réalité il était le diable. Lokola Tshilombo. Papa naye flatteur. Ye moko Tshilombo, flatteur, aventurier moko historique, farceur naturel. Il n'a pas à fournir un effort. Tshilombo est un farceur naturel. Kozana batumsu ba mekaka kozala ba farceur. Tshilombo est un farceur naturel. Mais la mère Mende Azwaki, donc inspirée par l'esprit à blasphème, alobi Tshilombo azali Jésus. Tolanda, mais likambute. Toye bien fait que votre Jésus, parce que Jésus a dit men en fait azalaka antichrist, hein. Parce que ça m'a solo ka badia buluna banana yeti. Yango ngai na lobi vous qui prétendez être le Congo, les chrétiens au Congo là-bas. Bato yo bozaka bolo bakanini bozalaka na combat. Obi mulimu ya combat oyo lati mboka yango mboko ezozo kimia te. Tango Mobutu azalaka président, tozalaka na batu moko balali balamuki baza ba combatteur spirituel te. Molimo oyo ya combat mboka ezangi kimia est un esprit eyeli biso na ba demon rats. Na époque Zaïre, to bandaki kosale l'Ancien Testament, l'Ancien Testament Zamba Isalela, Zamba Israël alobaki, je vous donnerai la paix tout autour de vous. Ok? Ba demon rats oyo, batu antichrist oyo, avec leur fausse religion oyo. Ba ye koyebisa batu masolo na bango séduisant le couteau ya bundoki ya Golgotha. Derrière masolo ya Golgotha, guerre na guerre. Na esika kutu Golgotha ngo ezalaka guerre na guerre kuna na Gaza na ba Palestinien. Yango Golgotha oyo montagne de crâne. Crâne eza masolo ya kufati.
Nzambi wanyi ba demon rats oyo ba utaka na libulu nini dans l'univers. Yango ba physicists so ba monaka the black hole kuna na univers kuna musika. Nzambe nde bisika ba demon rats oyo ba uta. Comment est-ce que ba individu moko boye bako ya na mokili ya bato? Ils sont inspirés seulement par l'esprit du sang. Il faut makila etanga. Il faut que la guerre. Il faut que la homosexuel. Il faut que la miyibi. Il faut que la farceur. Bato yo nzambi wani ba uti wapi. Hein? Je commence à être convaincu que kuna na espace si kaba physicists babenga ka the dark matter na moni place wana ndezali origine ya ba demon rats. Oui. Bango bauta na Garden of Eden te. Bauta kuna na dark parce que makambu na bango nyonso ezaka ka opposite. Opposite ya lumière c'est quoi? C'est darkness. Boete bango bauti kaka kuna po baza anime kaka na milimo kaka ya mabe kaka. Dieu des vivants a télemi na ngomba. Et puis remarquez les deux différences de montagnes. Montagne ya Moses, montagne mususu. Kuna on donne la loi. Montagne ya mutuna bango ya Golgotha oyo. Boka na description même ya montagne. Hein? Oyo ya Moses babenya ngo Chinaï, montagne ya loi. Tolandi hein? Talo montagne mususu kombo na no montagne de crâne. Tozolanda non donc bozomona diake masolo dozomona kaka masolo à main gauche ba demon rats opposition à main droite esengi la loi esengi le respect de Dieu esengi la crainte de Dieu bato ba s'opposer nango bake ko créer ba montagne na bango de crâne autrement appelé Golgotha ba yeli biso ba masolo soki pe ya mutu moko bakende ko lia mututu na ye. Mais toko baka pe Joseph Dani Félix kuna ye pa kende ko lia mututu na ye landa pe exemple ya mutu na ye. Vous attendez quoi pour crucifier votre Chilombo-là? Si seulement vous pouvez faire un exemple de Chilombo, vous savez le quoi là, idole na yo akende ko kufa kuna na montagne de crâne. Comme ici Congo, montagne de crâne. Comme ici Est ya Congo, montagne de crâne. Le kola Kagame, un demon rat inspiré par esprit à crâne. A fungoli si musée na ye poatia collection à crâne. Ya ba Rwanda ya massacraka na 1994. Chilombo pas côté dans le même esprit parce que c'est idéologie ba demon rats bazu Est ya Congo ba commission ngo Golgotha. To boy milimo ya Golgotha na kati ya Zaire. Zaire ezali ya ba républicain, Zaire ezali ya ba nationaliste. Zaire na biso to bandaki koto Nzambe vivant. Oyo King David abenga Dieu vivant, God of the living. Territoire ya Nzambe ezalaka territoire ya ba living. Ya Nzambe ya ba Golgotha te, azaka Nzambe ya ba crâne te. Asepelaka na masolo ya ba crâne te. Bato ba eli biso kaka l'air nani mutu aganyaka makambo soki pe na ebite qu'est-ce na lobi abande ko ngai. Bitumba qui prennent lieu na montagne ya crâne. Bino bomoni qui peut gagner là à part l'esprit des morts. Nani musako ko gagner là. Est-ce que mutu vivant ko kendo ko bunda bitumba na montagne de crâne? Mais far so yo ba demon rats l'air chrétien ba yela bato. Mutu na bango akendaki na Golgotha tangu Satan abomiye. Na monde sikoyo ya parce que territoire na bango saka masolo kaka baliwa na monde ya kufa kuna tango akendaki tango akufi nde kuna balobi akendaki kosila na Satan. Nga natali na gauche natali droite na bi mokile ko koma parfait pour Satan babomaki ye kuna bien que to mona ki était pour na monde des vivants akokai kolonga Satan na te falaka kende ko bomena ba dimension moko to mona kate wana mais ba chrétien balobi ton dimaka ka par la foi ndenge ba ndimisaka biso makambo zanga tina. Ndenge batekeli biso pe Congo bazoko teka Congo bazoko ndimisaka bino alléluia amen Congo ezoko kendaka eza formule na bango eza nature na bango parce que bazali ba enfant biologique de père de mensonge le Satan lui-même la main gauche demon rat l'opposant l'accusateur historique et naturel comme Étienne Tshisekedi wa Mulumba même caractéristique comme son père biologique le Satan comme Félix Tshilombo le petit-fils du Satan lui-même. Bozo mona ba caractéristique na bango ya famille na bizaleli na bango. Et bien moko boyebi la femme du Satan s'appelle qui? Bo pesa ngai réponse. La femme du Satan s'appelle qui?
Lilith akobota nani? Jezebel. Jezebel akoza na ba belle sœur na ba sœur ya banani ya ba Babylone. Total kuna na ngambi ya ba demon rats. Nous avons la maman Marthe qui nous engendre un farceur, un voleur. Maman Marthe afandi na limite kuna na limite azu rôle ya Jezebel en train d'inspirer rien que le kimuyibi, le mensonge, le détournement, tout ce qui est contre l'humanité et la civilisation, parce que c'est ça le rôle ya Jezebel. Aja bomi mobali na ye ndenge Jezebel avait contribué na kwendire son mari roi Akabe na kufa makambu na bango kaka yango wana. C'est tout ce que main gauche baza ba spécialiste ya kosala na bango na basi na bango. Regardez votre première dame bazaka kabatwa ba point kaka de virgule kaka. Donc tout wana na habité comme je dis. N'habite d'où viennent ces espèces des êtres ici là? Oya ba demon rats oyo. Bato ba uti wapi? Ah! Oh non 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 non. Et Dieu créa l'univers. Hein? Satan pensa, Satan mérita kakande babengana kaina lola pensa. Hein? Quel acte? Ataku tango azaka na posa ko sala nzambe coup d'état. Satan ko ko soki sabistumba na kuna na paradis te. Hein? What the hell aye ko bota na mokili ya batu? Satan ko bota la biso raso ya ba demon rats oyo na ba chrétien oyo. Why? Why Eva takutu balobi kindumba ngwa Eva? Why? Why penzo punition modèle nini oyo? Hein? Tela makambu Satan lukela biso sur la terre des hommes awa. Hein? Oza mwanda mukole. Et puis ça impardonnable. Binabalukaka ba péchés qui sont impardonnables. L'existence ba demon rats d'abord kaka yango wana facteur wana yango moko zali impardonnable. Parce que modèle ba demon rats ba ko baby ça. Les demon rats ba yeko corrompre everything. Kaka ndenge leur patriarche, leur papa le Satan était venu corrompre ce que Dieu a créé. This is exactly ce que les demon rats font. Tala bango ba corrompre notre beau pays le Zaïre. Zaïre na biso bato bazalaka na bonne éducation. Zaïre na biso bato bazalaka na kimia. Bomona wapi bato bazoko belela nzambe butu na moi me bazalaka na kimia te. Or, parmi les symptômes séquelles ya nature ya nzambe c'est la paix. Sikoyo, molimo oyo zoko renye na ba demon rats na DRC oyo. Eza molimo nini? Parce que uta bazo ki bokonzi na 1997 kimia pe kima ekenda kuna na fleuve Zaire ke kolamukela na océan Atlantique. These demon rats ba malchance ya la vie, ba erreur ya nature, ba tumoko boye ko exister créé par le Satan qui croyait tout connaître. Même le Satan regrette d'avoir créé les demon rats et les chrétiens. Oui, Satan regrette tous les jours. N'ayez pas dit makate que batune bakoke kozala modèle au bazali. Quand le Satan voit Tshisekedi, il regrette, il se repent. Oui, oui. Mais pourquoi ça m'a dit Satan? Parce que Satan a se repentir d'avoir créé les demon rats, les démocrates et les chrétiens. A regretté. Mais le dégât était déjà fait. Makambu ya Golgotha, makambu ya kufa. Molimo na Golgotha, ba yeli biso ango na Zaïre na biso. Ba église ebotami tenta chaque avenue. Akufela kabisa na Golgotha. Yango kuna na Golgotha mutu vivant zo ba victoire akubima na Golgotha te. Kuna zala kaka mutu alia mutu to akende ko kufa na Golgotha. Nde makambu yeli biso na Congo. Toko zoka victoire ango mukolo nini? Bande na ngai. Quand un pays est sous l'effet spirituel, il y a un homme qui n'a jamais gagné aucune bataille. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait les choses. Puis, il y a quelqu'un qui a fait la bistique. Après, il y a Koufa. Ndé milimu ba elibiso na Congo. Toko zoka victoire ndenge nini. Yango balingi basala la biso Congo ndenge Rwanda basala. Balingi Congo comme appelle nation avec une grande muséum. Il y a Bakran. Parce que ba demon rats, bisika bang, boy biso kina zaki artiste na o dessiner, boy binanga na dessiner ba chrétien na ba demon rats comment?
nosaleli bango penza endroit moko lokola lufelo na tiete tala bakrane epi bakrane wana ekozala na bamitu ya baforme ya Tshisekedi na Gaston Kabuya na Etienne na Mama Marthe bilongi wana na repetango ata 100 millions fois na dessin na ngai wana ale na tie mwa flamme ale na tie bama ya misu tozolanda ale na tie suko Satan afandisi na kiti na maseke na komi le royaume de Golgotha. Voici nde boye balingi basala Kongo na biso. Souci ya bato ezali ba établir royaume de Golgotha na kati ya Zaïre nde souci ya bato oyo. Totelemi toboyi biso pe tokotika te biso pe tokolemba te. Parce que le bon Dieu Nzambo ya biso Nzamba bakoko na biso c'était le Dieu vivant. Arenyaka na monde ya ba vivant. Apesa mutu vi apema apesa ko alingeki mutu azala vivante. Ndatika ka Adamo na Eva bazala ka lokola bikeko. Ma pesi esprit pour ba comme ba être vivant. Ayoka ka ba prière na kolela batu vivant. Milimo na bino ya Golgotha oyo. Vous les espèces ya ba chrétiens oyo bato antichrist bato lokuta oyo. Bobi manazaire bato Golgotha. Empire ya Golgotha ne sera jamais établi na sol zaïrois. Bomatabo kita. Le Dieu qui a créé le Congo Zaïre est un Dieu vivant. Toyokani bandi ya batu moko ba modi moko ba uta so pe na Golgotha so pe bisika nini. Bota l'inspiration na bango ba kendo landa batuti. Batuti ba so ba kuza so ba moabite so ba tuba. Ba moni bato yo Nzamba pimela mabele baza ko yenga. Voici bato bazo ko inspirer ba demon rats. Mais les grands liés ba demon rats so ba ko zo Congo en otage. Baza ba liés ba tuti oyo. Quand les Hutus étaient au pouvoir na Rwanda, les Hutus, les Abiyarimana, basaka balia ba Republicans, Chilombulombo yo, azali anan. Ya muto yo bansentrene ba uta wapi. Quelle est l'histoire de Paul Kagame? Bazaka kaboye, milimo moko uta kaka. Ezoko yenga kaka. Ba milimo yo kaka donc bazala kawana kaka bazoko baluka kaka. Bazoko luka kaka sika kaka. Comme leur inspirateur Kaina, celui qui était chassé dans le territoire ya donc loin de la présence de Dieu. Pwa yenga kaka. Nde batuti bazali. Voici groupe ya bato ba inspira ka ba demon rats. Bato yo chilombulombo na bino benga bandeko na ye. Parce que Chilombulombo, son esprit vient de dimension bas Golgotha, bas montagne de crâne. Yango Chilombo ne peut pas être ami et frère aux gens vivants. Il faut que nous soyons amis, frères et partenaires aux gens qui viennent dans dimension bas mort. Parce que bah yeko établir esprit à Golgotha na Congo. Bazoko compter. Bah si ba compter combien de crânes na Congo? 10 millions de crânes, hein? Na banza bazoko compter. Souci na bangoza, batia ba crâne partout na Zaïre wana nde souci na bangoti. Hein? Bena baganti bango tang balala ka balota kanini. Bosi boyoka demon rat aloti paradis. Posez la question à vos pasteurs là, ba chrétiens ba demon rat oyo. Basi balota ta Garden of Eden oyo. Balota kayango ta. Bango na bandoto na bango, bamona kaka molili, moto, bakrani, yango na chaque dimanche, bali ya kaka. Parce que ça m'a solo la dimension na bango. Dans leur monde à eux, bamona kaka le Satan, maseke, bandoki, parce que monde na bango ango wana. Yango na moni ba yeli biso ango na Congo. Oh, to combat spirituel. Un royaume ne se combat pas entre lui-même. Wuta bayaki na combat. Basi ba combattre comme quelle entité des esprits de principalité automoni batona ba combattre. Nothing, none. Ceux qui l'esprit d'une principalité bazalaka na ba caractéristique, ba misusu bazana milimo kindumba, misusu ki moyibi, misusu c'est pas homosexualité. Mais milimo na soko renya na kati na Kinshasa wanati. Siko ministère ba combattre milimo na tendenge nini? Combat ngo ya bango ba moni ba esprit ba principalité wana te tambola kana ba mpepe mabe ba moni angote wana ba combattre angote. Ma voyo que nous combattre les esprits de principalité. Muto asimbelo mundu ki asimbelo mbele asimbi mundu ki yo soko mona ye. Wana ko combattre ete. Mais King David abanda bundana ba milimo te. Si abanda ko bundana ba roi batuloko la ye ba bundi na bango. Ba demon rat oyo. Na religion na bango yo. Ya Satan, ya Antichrist oyo. Oh, taka bunda na Yesu. Taka bunda na Yesu. Batumoko ba bunda na ba dimension ba fantôme. Kaka ndenge Yesu na bango bunda na Satan personne n'a vu. Ndenge bango pa bunda na Satan tomona kate. Na Ancien Testament ba roi ba bunda na banguno bato basoko mona boye.
Moses atelemi en face ya Faro bamonaka ye. Joshua azokokende kozwa banation bato bamoni ye. King David azokende kobunda na barua baza bato boye. Nde boye bitumba ezalaka. Oya badimenwet oyo masolo na bango Golgotha ezaka masolo ba dimension invisible wana kaka. Mais nous vivons dans le monde visible. Quand on viole là-bas à l'Est, on ne viole pas les esprits, on viole la femme naturelle. Quand on massacre le Congolais physique, le Congolais naturel, on n'est pas en train de se massacrer l'esprit de Congolais. Oh, yanga ba mona ka Congo ngo koma territoire bilima batu bazalaka kuna te. C'est pas être humain bazawana. Ye Paul Kagame bomaka banani, ça soko bomba ba être humain. Nanga na ba M23 bazo bomba banani, bazo bomba batu. Bango ba bunda na bilima. Pobo la biso ba esprit na bino, to lié Satan, to bundi na milimo ya boye. On a de Jésus, on a de Jésus. On est en train de violer la femme naturelle congolaise, ce qui boye bakate. Tolanda, c'est le Congolais naturel qui se retrouve réfugié sur les terres d'autrui. Tokani, bosi bomoni les esprits de principalité qui kosenga ngunda quelque part. Bosi boyo ki M23 kende ko violer ba esprit de principalité. Kuna na est bitumbeza kuna za bitumba ba esprit de principalité. C'est ça bitumba entre les ennemis et les Congolais boete. Banyama na binota mituma beba to lokuta bandoki. Bata mitema mabeba chor, les sokodiongo. Les êtres qui existent par l'erreur de la nature. Bato basaka na biso mingi. Yangana basaka ba hypocrite, basaka mkemke, bakena stade Kamanyola. Teka ko sambela. Jésus regarde makambi akanga. Jésus kasiti. Po yamoko Jésus abundaka na Satan to monango. Botangela nga na Bible record ezalaka pesika abundaka na Satan. Mais ta Bible ngo beti masolo ya ndenge King David akendaki. Bolimbisi bande ko appelle kotaki. Jésus a gagné ki bitu abundaki na no wapi. Nde makambo bayela biso. Mindele ba calculaki mindele baza ba stratégiste ba ye na makambu na bango yo ya mutu na bango place abunda bitumba emona na te. D'ailleurs ce que totale attitude à Jésus na bango un homme très soumis. Tolanda nandenge babuili ye kuta boyi petelo abunda. Come on man. Aboyi kutu ke petelo bolimbisa nga bande konanga pele banda okota. Aboyi kutu ke petelo a réagir naturellement ndenge mtazala ka vous sentez envahi obimisi epe obundati. Come on. Bolimbisa nga bande ko pelo ezokota come on. Bolimbisa bande konanga pele banda okota kota. Petelo alingi a défendre ba envahir bango ba koteli bango ceux qui ba koteli o balingi ba saloma be réaction naturelle ezali obundati. Yezu na bango lobel na petolo nini qui tisa épée ou qui tue par l'épée périra par l'épée. Ma question is this: King David akufaka de quelle manière? Ba chrétien boko pesa nga réponse. Pour King David abundi vine mobimba tolandi aboma Goliath na libanga abunda na bibendolo soki pesa ki ba épée to ebite mabunda aboma parce que dans la guerre c'est comme ça. Siko ye King David a connu quelle fin? King David akufaka po yepe babomaka ye King David babulaka epe libanga na mutu ndenge ya bulaka Goliath. Siko notion ya kobunda te parce que c'est lui qui tue par l'épée périra par l'épée. Mais Simon Petelo asimbaka epe kaka na plaisir banda kokende ko attaquer nango batute. Il est en train de réagir à une attaque qui venait contre lui et son maître. Tozolanda bozomona bato ndenge bazalaka. Basu ba masquel comme na bangwana balobi non qui tue par l'épée. Mais contexte yo Moses alobelaka, il parlait de meurtrier kaka bomon kaka mutu kaka dans la société ba délire wana bato kaka ba bunganzela obomi kaka mutu c'est God knows for what reason. Ndona basol ba quand tu fais comme ça kozongela yo dans un autre mot le karma existe, n'est-ce pas? C'est que tu fais kozongela yo. Boete. Mais na contexte c'est quoi l'intention, c'est quoi la circonstance? Ici, on ne parle pas de yoza attaqué, ne te défends pas, qu'on réagir, pour ce qu'on réagir, tu périras. Mais ce qu'on réagir, tu n'as pas bomit. Tena est kuna tango batu bayembi alléluia Hosanna tango ba pasteur balobi qui tue par l'épée périra par l'épée tango mindele ba bisi bakoko na biso botale la kaka Yesu nde ba bomisu ba noir te, n'est-ce pas? Te tango yo congolais tango yo chrétien
Olobie qui tue par l'épée périra par l'épée. Ndeba Rwanda ba bomaka lisusu te parce que yo simbe pété. Boete si qu'on les 10 millions yo ba Nations Unies ba salela ba tuna rapport na ba to ba mampinga 10 millions na ba uti wapi. Hein? Quand le Congolais bat télémité balobi qui tue par l'épée périra par l'épée. Il me semble que les M23 et les Rwandais quand ils tuent le Congolais par l'épée, eux ils ne meurent pas. Mais c'est le Congolais qu'on a abattu qui meurt, et puis Congolais sont là-bas au Bomae les sous pour Yezalobaki. Mais Yezobundaki bitumba wapi. Mais Bobengi qu'il est la racine. Il y a Jesse, le père de David, n'est-ce pas? Nde Bobenga Jésus. Mais King David s'est battu. Mais on a tout une question. King David a connu quelle fin? Quelle était la manière il y a mort il y a King David? Est-ce qu'il a connaître Liwana Maboko Banguna? Est-ce qu'une armée étrangère, armée ennemie, Moutoubaji quoi battre King David? Mais n'est-ce pas qu'Abundaki, il a défendu son territoire? Nabitumbana Boma et Belé? Mais y'a Boma Kaye? Come on man, ba aventurier, ba chrétien. Bina Boussaka na Batumingi Abino. Hein? Yamana le baka chaque fois que ceux qui m'ont inspiration comme Zoba. Akola la lamuki, aka sa vie n'est pas à Jésus. Tozolanda. Comme ça, ceux qui Rwanda y lié Pepwa Boma, Mbangwa qui a fêté Nouveau Testament. Jésus a le baki n'a bundate parce que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Tu te demandes alors pourquoi? Quand Kabino ba chrétien, on dirait que loka kabino bomona ke longiranga na kationa tetang ba loka kabino bomona kinga wana ngane mungongwe zika en train de vous parler mais bisika bo loka mana eba kutute ce qui na yeba kate sika bo loka makande na kenda te ko négocier avec même ma vie même mon intégrité ka pour ba libérer binoti makama buto lo baka si je dois signer le pacte avec le Satan pour qu'il y ait la paix na mboka ngai mamulu ba ce qui na yeba ka mto loka bino ndena kenda ko négocier na ye. Bolo banana lo kabino bolingi pe ko lo batte ba mita makasi mita mama banga bolingi ko confesser kindoki na binote ponga na ganga ka mungongo ako sila ngai na buchanda na bino tango ngende ko liango na zala kiti tala ba mituna bango na ba pasteur na bango banda bandoki pasteur alia kambongo chaque dimanche balo ka kabino bino pe bisika bolia ka kindoki na bino yebani te ponga na ganga kao boete. Parce que voit nangé que ito na beli ba kosuko so abotine la ngata 1 franc et puis na linga ngote bambonga ba 10 minutes bambonga makila bambonga ba salité bon pesa ma babe na bino kasi lokoso na bino yango comme si bino ba pedeti yango bozanda ngé bozawanati lokoso le ki amour ya mboka eza susu te pona nini mutema ya lokoso batu moko bazanga na intégrité kako prétendre yes awa yezo afandi calme bino bo glorifia kaye ba pasteur ba kosaka bino bo sala ka kibuchanda na bino na ba Golgotha po biso to gangaka boete nde calcul na bino angwanati olali donc ce qui papa non na maman non science le ba que moi na héritage intelligence de la part de la maman yo mobali kongolo ko pona moi soka ndoko bota na été comment tu tiens moi sur le to moni bien kaza buriko naturel mo ka ko tia ezemi pas que ndoko bota la biso le futur démocrate le futur chrétien. Pour mamulu ba ko ganga kasiko ya après pour makambio sa santa ki kuna tango sala makamna auto zala kina yoti pour ngana ba ndoko ganga ba mito na ganga ka tous les jours pour na ba bloko kende ko bota wana so ko moni mo sa zala kamele to so kende ko bota na epona nini mais oya tiaka no a recevoir qui contrôle qui yo kontara bisiko zo kende ko tia ba semence na ote tala batu boke bote la batu regardez ça. Bato bazalaka donc bazo bundisa biso par les êtres physiques bango bazo bunda ba guerre na bango imaginaire en esprit voici musala yo homme congolais sala yango oyo omoni mo shoka ndako tia zemi tala biloko regarde la qualité bato ke obotela yo soki bala bibo pona kamalamu otolobi mais matrice ezalo ko la déposer ko bomba biloko pendant 9 mois. Il faut déposer à bien de bonne qualité, de bon climat. Est-ce que vous avez un bloc non précieux et si vous dépôt et kota et ça la sécurité non, moi tout à la dépôt et ça n'engagez avant que vous avez bloc non n'est-ce pas? Mais quand on est un homme chrétien, un homme démocrate, est-ce qu'on vérifie même la qualité de dépôt? On part seulement partout, seulement par déposer seulement.
Comme ça, ce inondation, on a osé inonder. Bilaka nyase, quoi, yo, étudiant qui territoire malam avant d'aller déposer. Toujours, c'est ça le reflet d'un homme démocrate. Bazar kamayele te. Talo yaza na Maison Blanche. Abotel biso crackhead. Tala Etienne Tshisekedi. Abotel biso ba bourricot. Abotisco donc le plus mauvais de tous les bourricots internationaux. Atiel biso na président. Donc lutte IDPS babande ko sala lutte na bangwana. Ezalaki pour un jour bazo pouvoir batia Tshisekedi mutatakana bakende ko na pouvoir. Voici un homme démocrate, ce qu'il fait. Donc Etienne démocrate. Ake ko linga mwasi na Jezebel. Babotel biso Félix Tshilombo. Voici ce que les démocrates font. Ce qui te l'obiawa, et quoi kende malamute. En tout cas, les hommes, soko kikako kende ko rejoindre IDPS, yeba ke mulimo na stupidité lingela tayo. Tokane, loko la bino ba congolais bolingaka mingi koyeba ko définir ba milimo. Soki oki onction, kende église, kende ko donner ce qui peut bomo inawe pa ya Yesu, yeba ke mulimo na stupidité ndezo bendayo. Tokane, parce que na ngambu wana ezaka ka ndenge ba maître blanc balobaka na bakoko na biso za ngambu ya soki nemi na simbeli yo pe yo épée yo ko réagir te sinon te ko périr par l'épée. Tokani mais ye Yesu wana aza soi-disant descendant King David koko na abundi menatuni épée ni ne bomaki koko na ye descendant ni na Goliath takende ko boma King David. King David a vivre tina kimobange na ye. Akufi ndenge nzamba lingaka kufa. Kutu King David babenge l'homme selon le cœur de Dieu. Mais un guerrier qui a lutté pour son peuple. Nzamba tala kapete. Siko, épée à moi King David. Kuna ye ba ki ko sale revanche ba épée. Mais quand il s'agit de ces espèces de chrétiens ici, leur motivateur, les Jésus inventés par les Romains, leur a dit bino ba nègre ko bundate. Talela kaka Yesu, akufele na Golgotha, montagne de crâne. Tala kaka ye, yoko bundate. Soko yoki molimo ezoko benda yo na makamba Golgotha, yeba ke molimo na liwa na stupidité ndezoko benga yo. Soko yoki balobio tokei réunion IDPS yeba ke bandoki bango wana bayeko benda yo po kende na territoire ya milimo ya kufa. Bakende ko initio na royaume na bango ya Golgotha. Kokende te, c'est le commencement de la stupidité et la destruction de l'homme. Tozolanda, oui, la naïveté, l'ignorance tue. Soko ke ko s'associer na batuana. Bateau ya Golgotha, bateau montagne de crâne, bateau dimension na bango c'est sombre, c'est l'obscurité. Et ça territoire à ignorance, c'est l'absence de Dieu. Dieu azali Dieu ya ba vivant. Atretaka na masolo ba Golgotha te. Oya ye montagne tanga telemisaka Moses, c'est saka montagne mususu. Bomona ki ba crâne na montagne na wana. Mais montagne yo empereur supe Constantin yo naba Augustine yo ba ilaka batoyo bakrane na bakrane tozalaka na biso na kimia na Mobutu na biso ba Republican na biso ba demon rights ba ye pe na ba église na bango multiplication plus de 10 millions Congolais tués. Quand les Belges ont quitté le Congo, tant que Bozoka indépendance na bino lokuta, population ezalaka à peu près 15 millions. Tout est le mananouana. Donc, ce que tu as ça l'égalité à Wako, tu as 15 millions côté positif, ce que tu as longoli 10 millions et quelques qu'on a tués. Tu as la différence. Mais bino bolukaka génocide. Bino bolukaka ba effacer un peuple. Ouais, n'est-ce pas effacer un peuple? Vous voyez pourquoi bazoti kakakate? Parce que nan ba kokisi chiffre normalement comme menacer votre existence. C'est ça leur objectif. Mais tellement boza batu ya Golgotha, batu ya obscurité, batu ya ne réagit pas wana. Kasi yango bako pepa yoti, bako kata katoli shetit. Tuna bandeko na biso kuna na este. Te soki nzoto santaka douleur te. Siko bakima ka guerre pona nini, bo bakima bako s'installer na Kinshasa, bakima ka nini? Si bakima ka épée. Bakima lisasi. Boete, alors, pona nini parce que batei bino mabe. Ngai na lingi bo renverser raisonnement.
tolanda okoki kotika te bazoko envahir bazoko menacer existence na yo. Ye King David tango abotaka courage contre Goliath, il avait quel âge? Il avait quel âge? Bomoni mutu inspiré par Dieu abota courage azalaki na baminduki sophistiqué na maboko te a improviser kaka ndenge nzamba tunaka Moses kuna telemi liboso ya mai abandi ko prier atuni qu'est-ce que tu as en main? Moses alobi nazali na rod beta yango na mai tozolanda. King David abelelaka te ko Nations Unies, nous appelons la France, nous appelons les États-Unis, le Rwanda nous font la guerre, les Palestiniens nous font la guerre, Goliath qui est Paul Kagame nous menace. Ça, ce n'était pas ce que King David a fait. Vous savez ce que King David avait fait? King David improvised. Tokani, atali lokoti le libanga. Tokani, je pense qu'un libanga jeté avec toute la force et la détermination. Et si quelqu'un de kozwa dégâts wana ceux qui to bengi bato ba détective ba kotala et kozala même dégâts ceux qui lisa se beta ki place wana. Mais oui. Bande ko ngai. Bina ba sous-estime ka libanga mingi. Libanga ceux qui mutazui libanga tindi kango na force na nyonso. Na kanda pena ba énergie na tout accompagner libanga wana. Bisika libanga na ke ko beta. Na ceux qui tozo ki mundu ki to beti esika wana. Presque même dégâts. Bon, la différence. Muninga zelaki te ko batekele minduki e ba Corée du Nord batekele biso minduki e o minduki opebo aki ko teka pe après wana parce que bino ba 10 minutes boka ba skiver naturel hein. Vous vous plaignez et ceux qui ba pesi bino solution allez vous saboter la solution et style na binoti voilà. Laurent ayaki alobio Mobutu abebisaka mboka yena ba Tshisekedi obaye Mobutu akende Mobutu akei Laurent ayeli biso ba kadogo na ba Rwanda na ye. Et comme les Rwandais nous font la guerre, Laurent Zui avion à la Corée du Nord. Asombi Minduki. Si la nana batunayo, bagako panzana no Laurent Kran, moi na ye aya teki Minduki ango. Bon moi ba démocrate nenge bazalak. Maintenant, yo le baki Mobutu abebisa kimboka. Maintenant tango bo anéantir les sources la solution à votre problème. Maintenant c'est quoi la solution? Bozale na etanine. Ba demon rats. Yango na baka demon rats na stupidité basala maka mukolo moko. N'y a aucun homme normal qui aime s'identifier avec les démocrates. Bakrane na bango ezaka pourri. Pourri. Talana nous bateau engendré par Jezabel. Est-ce que bateau n'est pas cause normal? Hein? Mais Jezabel n'était pas une femme qui inspire la vie. Mais botalo aye ce que résultat elle a fait. Akei ko salisa mobile na ko connaître liwa moko ya mabe. Voici l'influence de Jezabel. Les demon rats yo la main gauche yo énergie négative féminin ba ya ba Jezebel yo inspira ka mutu na vite donc ba yela ka mutu ka destruction. That's exactly ce qu'ils vont te faire. Tozolanda bolonga bisikana. Je voulais avant na bosana nangina lancer un message na Joseph Kabila. Joseph Kabila oyebinin na minito na ko tangelo toutes les infractions te s'occuper non nos amutu hein papa soko lingito kana no malamu hein Joseph Kabila rectifie l'erreur osalaki oyo yo mutu ozwi chilombulombu na yo opesi biso na mboka. Joseph Kabila to bana mikiete toza na mission komona toyebi ke Tshisekedi oyo n'existerait pas comme président ni tete toi. Ça c'est la vérité. Yo na Paul Kagame. Ya Paul Kagame, écoute, on comprend, il est l'ennemi du peuple congolais. Mais yo, Joseph Kabila, tu es le fils de Laurent. Hein, Joseph Kabila? Comment, dans toute bonne raisonnement, Joseph Kabila, ko sala biso likambabo Joseph Kabila, to boyite, to finga kyo pendant les 18 ans. Mais yo lobby, oza mwana ya Laurent. Cela veut dire qu'on de kona biso. Dans toute famille, moko bitumbezala. Et bon, c'est que to finga kyo Joseph Kabila. Ndel fala ko yo futa biso boye Joseph Kabila. Revanche moneke ko sala biso yangoyo. Ok kozula biso un vagabond de la Belgique. Oyeli biso ye président Joseph Kabila. Joseph Kabila mwana mobali yo pona nini? Yango bino batu bolobaka to bozaka très dangereux. Joseph Kabila kaka na ki calme na yo papa nzoka ndo bandaki ko préparer oyo ko sala biso ya munene. Hein? Joseph Kabila en tout cas na omoni makamnyoso yo ko zalo balobi oza mabe oza boye oyo yo sali biso yo. Et donc excuse me. Oyo eza acte mtema mabe. Oui.
Joseph Kabila, je suis convaincu olinga ki biso tamta mabe. Comment okoki vraiment toute bonne conscience Joseph Kabila yo ozalaki na bato service de secret ba aner. Donc ba yebaki que Mouto Yozozo c'est un voyou, malhonnête, voleur, vagabond, un vaurien parmi les fils d'Étienne Tshisekedi. Tu le savais? Joseph Kabila, ton père à toi était un panafricain. Ton père à toi, Azalaka guerrier. Mais tu sais la vérité, je suis sûr que ton père t'en a parlé, qu'Étienne était un aventurier. C'est pour cela même ton père lui avait renvoyé Nakabeya Kamwanga. Aïbaka que Tatana Zaka Skiver, c'était un moutaba théâtre comédien. Joseph Kabila, tu savais tout ça. Mais comment tu pouvais prendre son fils, un aventurier, un farceur comme son père? Joseph Kabila. Ata kutango tobande ko finga yo papa. Ça sera encore mieux. Soko tiela kabiso ta Martin Fayulu. Yo potala ki susuka ko Martin Fayulu ko tia panzi likolo. Ata tia ki panzi likolo. Joseph Kabila. Angaka sa ni bongo ye Martin Fayulu angaka sala nonini. Angaka tia panzi likolo. Kan dengo biso to tia panzi likolo. Teza na ngoma kamba fami to ko finga yo ndenge to mesanati. Ata lelo zongi président lobi to ko fingo lisusu te papa. Et bon, en tout cas, nous comprenons. Joseph Kabila, au moins, place pour refaire ça qu'on dirait aux Arabes sautés. Zairwa wuta même azalaka Zairwa, bayembaye na luambo. Aza mutu, aza un peuple exceptionnel. Tolanda, Olanda nzembo luambo te ya rumeur. Bato ya liaka na bango, o ya pesaka le pain. Kaka batuana, bakende ko panze sango. Vous le voici accouché, il ne se réveillera plus. Ndebo Zairwa zalaka. Nulle part amona batuloko la bazairwa, kaka bazairwa. Mobutu ya Mobutu. Asali nyonso metene mboka na mboka moko po tatana ya ko envahir. Mobutu apesi biso la paix. Tozolanda, tozalaka respecter. Zairwa telema asaleli Mobutu nzembo kibinda nkoyi. Zairwa za mutu te, Zairwa fingi Mobutu, ndenge boy Zairwa zalaka na ye. Peuple na balokama, oui baloka, Mobutu abunda na kape. Yo kanzi bituma Mobutu zaka facile. Koza la président peuple yo, eza peut-être, parce que t'as un peuple mobimba alokama, c'est quoi problème y a tout président qui vient zalaka, aye bakatena na loka peuple yo. Mobutu a lancé à lobby que s'il doit aller signer le pacte avec le diable, croyant que peut-être le diable va se manifester, que bon, tel jour, telle date, na lokaka peuple, Mobutu a négocié à ta. Peuple ango pe mutema makasi, Zairwa za mutema mabe. Alingi ko confesser te nani alokaka ya liaka kindoki na ye wapi. Alinga koloba te. Mwana mama ye mo asali équation mentale na peuple oyo. Combien de temps Mobutu Alexis na kolobaka as peuple baza peuple moko bako kolobisa mutu soko za na mutema papa te o koka peuple ote Mobutu er moko soka tiemo lo kolonase balobi aza dictateur eza lolenge ya bazairwa Joseph Kabila yo mwana mobali o munazo mono intelligent au moins tu es plus intelligent que Zobo kende ko tiela bato yo analyser kite Joseph Kabila on to yo ndima ko za la président si fo za na mutema munene ya papa Yonde président liboso na Zairwa no finga ma Joseph Kabila. Mobutu yo asali nyonso apesi biso fierté nationale. Peuple bafuta na monnaie de singe. Ba fingiye, ba bukela ndaku, ba piye ndaku na ye. Voici le merci au bapesa Mobutu après qu'il a gardé le pays uni ensemble. Apesi bango fierté na libanda, peuple wana keya sali pillage yemoko animé par le père de ces voyous que tu as mis au pouvoir. Mais tu perds beaucoup économiquement na piège à l'Ibosso Salamaka. Mais qui étaient les auteurs ya piège wana? Mais kaka bato alimeteti les voyous naturels. Bango. Et puis ça a une mauvaise image ya peuple zairwa. Les gens nous respectaient. Babi peuple ango bande basenzi boye. Voici remerciement ba pesa Mobutu. Mobutu akufa na souci munene na mboka. Donc ngina lo ba Joseph Kabila Zairwa balandaka ete Zairwa mutu ebebaka wuta a se convertisaka na babiloko ne wana ba Golgotha wuta asala alliance na ba Demon Rights ya mitu na bangwe beba atanga ipe wana sala ba recherche na lukaka na yeba Diego Kaonda lokaka peuple wana toezaka Stanley ngai pe na lukaka na yeba nani o juste loka peuple wana ou bien Etienne peut-être kozaka Etienne ango.
oui potokoza tozo lukaka batu moko historique o ba degoka o ba Stalin zokande mutu wana na mausolée loka peuple wana. Po peuple wana zalaka quand même normal avant ba aventure ya tata wana. Peuple wana zalaki quand même normal. Tangu kaka tata wana bandi so disant ba opposition ya buchanda na wana. Peuple mitu e baluki. Peuple a pillé son propre pays. Oui. Peuple a lié biloko bambwa a kuti na ba izine kuna na limeta buka lié biloko bambwa na banyao. Nani mutu et puis ba izine mingi zaka na limited mais lelo bato limité basala kanini baliaka bambwa boso mona biloko ngo nature na bango ngo wana nature avant bakendo copier ba izine na limité peuple zaïrois bandaki koyeba la différence entre Soso, les Thompson, les Mabundu, les Mabumu, les Ngolo, les Bitekuteku alambi fufune peuple zaïrois baki biloko nini mutako kolia tozolanda. Tangu kaka basali contact na le fameux résident temporaire des communes délimitées, des régions délimitées, parce que normalement il résidait en Belgique. Azeka koyaka ko exploiter le Congo Zaïre. Tangu peuple basali contact avec ce monsieur-là, peuple a ke kopiye ba usine ya biloko kolia ya baimbwa na banyao. Tozolanda. Tala batu na bango na limité kuna bazoko lia banyao na bambwa. Donc mutaloka bango wana siko mwana na azio i mausolée ya kindoki wana tieli biso en pleine ville po peuple na ba loka malisusu bien po babanda ki wana ko kite. Mais Joseph Kabila na ngana lo papa président za papa za kamtema munene Mobutu monaka aventurier mutu wana, mais ça n'a pas enlevé l'amour que Mobutu avait dans son cœur pour le Zaïre. Hein, Joseph Kabila? Yo comment kokaki kotala ba fingyo 18 ans so what? Musala ya bato alimete. Bon yo boseni patriarque na bango si afinga ka Lumumba. Hein? Afinga Lumumba. Yo kabana Lumumba balobio bayini peuple congolais. Bayini baluba pot seke afinga ka Lumumba. Te. Soko lo bolanda bongo papa okoboma mboka wana. Peuple na mitu ebeba. Surtout le vieux là. Oazako brûler na dimension na bango ténèbres wana Golgotha wana, que son âme continue à demeurer là pour des millénaires des années à venir. Tozolanda. Ayana kindokine wana po baby sa pe. Donc yaza lokola ndenge Bible lo ba un jour le Satan s'éleva contre Israël, il poussa King David a péché devant Dieu. Ndebo Tshisekedi Etienne Azalaki. Il s'est levé contre le peuple zaïrois, a poussé le peuple zaïrois à poser ba acte ko détruire mboka na yemoko. Parce que bazar aigle à Satan. Nani Kabila wetu hein? Mais yo kokai kosala biso boete Joseph Kabila. Mais ça sert à quoi d'investir 18 ans yana kibokonzi batiaki ono za kipe mwana mke jeunesse na yo leki na kibokonzi na papa poka matamboka ngotika ngoli susu bona desere Joseph Kabila. Kanisa ta mémoire ya papa na yo te hein? Kanisa ta mémoire ya Lumumba hein? Comment ko kamata Zaïre, un grand pays comme le Zaïre, Joseph Kabila ta kutango yo pena no lebisabso yango ko finga ngoto finga kyo zalaki ya ndenge nini po yo kanga mutema ya bo Joseph Kabila o kamata chilombulombo o tiela biso ye président eloko ni to lobaka no ya mabe hein? Est-ce que to pia kinta kuna yo hein? To ya ko attaquer physiquement alors to bundiso physiquement kaka na maloba pamba Joseph Kabila bongo ko finga ngoto bando fingo zalaki nini to lobaka ko zalaka Rwandais po za circoncis yango wana. Ce qui est en train de se faire, ndenge mobala zaka bakata ngenge. Ce qui est en train de le fils biologique à Laurent. Oh, l'anda biso po anine. Hein? Hein, Joseph Kabila. Tant que yon di meko comme président, ba kitaka Zaïrois azalaka ndenge wana. Zaïrois azalaka ne bongo so ka melu pe ba skole, ce qui peut primise akola mkelolo be afingi ne yo. Nde bongo azalaka. Hein? Ba yemba ya kenda sangwe za ndenge na ye, Joseph Kabila. Siko peza benjuro na mi bale, ndeko ko sala yo silika. Siko kako lukela biso bakata ngenge me bakata ngenge na ndenge ya mabeba kako kata tina ba musiso ekendaka kuna na nakati ya bongo mutu ne sala kamala mute hein tika fallait que to fanda so 14 la 15 circoncis hein to ndima na biso kaka me oyo makambo kako lukela biso bakata ngenge yo ba ngenge mususu kutu hein nazo comprendre bakata ki yango te oyo foza bakenda kokata ngo na mupompa kuna parce que makamna nyonso zaka kama beka kaza mutu moko donc mayele te soka lobi a asali b le muto lokuta pe vis-à-vis hein ozuma ke yeba sukola ke kana maya mabeba kate mabeka kamaka et puis a mobilité Joseph Kabila yo kutwa to zaka circoncis mais yo sila na ki na M23 oyo yo ayeli biso na ba muscla ki pata pufta la ba kingwa torebi bendene kuna na Belgique na ye hein
ayo bakata ngenge tokanisaki tozi oyo ya bantu bakata ngenge aza mobali nzokanda lata liputa na libaya etikali kabala tie perike batie boucle d'oreille bapakole rouge en lèvre asalelaki jimo na ye po mingi bajimo bazaka na tendance mpa kozala bato badouble etikali kaka asalela aspe wana kijimo tala sikoyo moto aokimise bambangwe kachombo kila moko bwa Paul Kagame oyo eza monde na envers. En tout cas, Joseph Kabila, ce que zalaki po na bongo, yo moko papesi ko fandi. Biso moko to teyami. Hein? To fingo lisu te ko za incirconcis. To zio bakata ngenge tala. Tala makambo asali. Tala. Na armene wana seza mibali bakata ngenge. Bitumanini bango babundi. Ba peure. Ba wazalendo nde bazoko bunda. Sonyo to yoki. To teyami. Mais Joseph Kabila, eloko to ko limbisa ka ona ngote. Makambo yo sali oyo. Okokaki kotiela biso Tshisekedi na pouvoir te. Joseph Kabila. Atakutu to blessaka yo na benjour na biso Joseph Kabila. Okokaki kotiela biso Tshisekedi te. Pomboke kende kanisa tata na yo te. Tata na yo akufaki po na nini po atelemaki abundela mabele wana ti. Bien que yem tayela biso ba ennemi, ma telemaki il s'est battu. Tata no akufi Congo bazoka ba territoire na biso te. Yo po salaki nyonso maintenir Congo ndenge toyebeli yango. Joseph Kabila vraiment Joseph Kabila. Okoke ko sala biso boye. Yo tali na batu nyonso okoke ko zotia ba president Joseph Kabila. Okamati Tshisekedi yo Joseph Kabila po na nino sala biso boye. Joseph Kabila. Oyo sala neza mutema ya mabe eza sabotage national. O sabota na mémoire ya papa Nwango Laurent, o sala biso likambo moko ezalaka te. Maman Olive, mama talela biso likambo oyo, na lobi mama. En tout cas, balobi mama azalaka na mutema bomba kazemi, ata asiliki ndenge nini, atiaka mwa mai na vin. Yo mtokoke ko kalimata mutema ya Joseph Kabila te, yo yebi bandeko no bazerwa ndenge tozalaka. Tangu to fingi nde sali nini te tangu to fingi bino nde to yakuna na kingakati to yako buka si bozalaka na kingakati te tolobaka soki penza to yinaki bino to lingaka bino te fallait to yako buka tabloko na bino ti to sala kango boza na bino wana vous avez investi chez vous êtes chez vous où est le problème Olive Lembe vraiment ozu penzo tiki est-ce que oyo asukola butaka ya bakoko baro na ba na Europe kuna akoko za première zami ya bato d'abord mutu na mababe. Mais mutu tango zomo na nudité bolumbu ya mutu aja koko bota yo. Eza déjà libabe numéro 00. Tala bato ba ko kamba biso na mboka. En tout cas Olive Lembe yo poza na douter baloba ko za mama moko mtema boboto mengana na koti yango pe doute. Parce que tu es resté tranquille. Tu as regardé ton mari a pointé Chilombo comme président. Bokepe na stade ya Kamanyola bo sali pa alternance, tu étais là présente. Oye baki ke bozo pesa mboka bombe. Oye baki eza Hiroshima. Tu as aussi serré la main na mutu na otikela ki oyo Denise na mobali na ye. Olive Lembe en tout cas na ebite. O lakisa pozaka na mtema mabe parce que kokai kotika mobali na sala likambo asala kite. Mais Joseph Kabila, Olive Lembe, il n'est jamais tard dans la vie. Tolanda, bo rectifier votre erreur, s'il vous plaît. Joseph Kabila, moi na Laurent, papa, to finga yo, to ko fingo lisusu lobi, ezandenge na biso, to finga Mobutu, to seka Luambo, ezandenge na biso, papa. Yoko boya biso, yoko kamata okata loboko no lobio, osepelaka na ndenge nzamba sala loboko wana te. Ezaka kandenge na ebite koko nini aza patriarche na biso ndira zaka koko mwa bilobela. Nde don tozwa. Joseph Kabila. Il faut za mtema ya papa. Bongo Mobutu adilaka na peuple ndenge nini. Mobutu asali atongeli bango palais du peuple. Est-ce que le résident temporaire ya limité qui n'avait rien construit dans le territoire ya Zaïre, même pas dans le village, dans ce disant village na Mupompa, rien du tout, même pas semer l'arbre ya Matamba, nothing. Mais le papa là, akenda kuna na palais du peuple, azoko beta na ba marteau na ye, non. Arrêtez-moi, monsieur Mobutu.
tozolanda afandi kuna na malili bien climatisé Mobutu na bachinois batongele palais du peuple ye ata même paroisse na bango babetela katolo c'est ezalaki ndako ya gouvernement zaïrois même si kaya afandaki wana toujours gouvernement baza bato moko social baza ba socialiste ce sont des démocrates ba socialiste bato ba aide sociale comme son fils Chilombo awuti na Belgique Mario il habitait où na maison ba aide sociale eza lolenge na bango eza dans leur sang eza idéologie. Un démocrate n'aime pas travailler dur baza ba paresseux les fainéants. Ils aiment que le gouvernement leur donne tout. Leur père spirituel les tienne même idéologie. Mobutu atongele palais du peuple atiango malili atiango kitoko ya keikuna un voyou moko boyen papa farceur qui n'a même pas mérité de piétiner de fouler ses pattes même dans l'escalier à palais du peuple mais likambute Mobutu atiki ake kuna boyebi ke papa wana komi bakanga Mobutu tozolanda azwaka avion Air Zaïre Sabena ake Belgique calme mutu asusi yakaite mais asali biso balobaka merci bapesa na yimbwa o bakanga Mobutu eza ndenge na bango Mobutu a vivre nyonso oyo ale groupe moko ya baluba moko ba tribaliste bake kuna pe na palais du peuple oh Mobutu est un criminel il faut bakanga ye ndebo batona bazalaka donc ndana zoba Joseph Kabila il fallait qu'on étudie peuple oyo peuple zaïrois ato yeli paradis o tiango na Zaïre peuple oyo soki o Mikael ndako yela biso paradis peuple lobi akobalukela Mikael eza nature ya zaïrois balandaka yete il faut tala plutôt l'amour que tu as envers ce peuple là soko landi caractère à peuple oyo Joseph Kabila nga naza présidente te mais peuple ba baisaka nga peko ya de fois ko mwana fandi nyena ngakata ko masolo mboka wana te mais soko tali kaka mashapa mumeno baza makila na nga munoko baka bandeko na nga tika tolo bakaka ndebo il faut ko tala peuple zaïrois oyo bazaka normal te soko tie le cœur trop sensible Joseph Kabila ko yina peuple wana à l'éternité baza wana na mituna bango bayebi ko tususu makamba finga kiyote balo ka bana mikie bongo biso nyoso to finga kiyo ba incirconciawa bongo tango na fanda kabona okitenga yo na komiko de ko négocier na yo ke longola la biso mtu ano tiaki tozana tozala ka barankinyete tozala kana biso barankinyete yo pe ko ela biso caractère barankinyete Joseph Kabila mais le cambio saleza la kate toi tu connais bien le pays là Joseph Kabila s'il te plaît ce kata pona benjour na bisote tala ta mémoire à ta Laurent ba panzaka crâne pona nini pose-toi cette question là ka pona peuple wana Lumumba o azaka pe idole ya Laurent akufa pona nini kaka pona peuple wana Mobutu akeko kufela sur une terre étrangère pour aboy ko céder mabele wana est Joseph Kabila zongisa tabolingwana na kati na yo tala intérêt à mabele wana débarrasse-nous de ces monstres là le voyou là oyo tiela ki biso na pouvoir likambi ya pardon non national tokotala yango après oui tu nous dois un pardon national mais yo ko tiela biso un voyou de Tshisekedi te et puis totiko kaka bo Joseph Kabila tu dois nous demander pardon tu dois quand même te repentir Nzambe kuto sali mutu il s'est repenti d'avoir créé l'homme kaka yo mutu tu dois te repentir de nous avoir donné Tshisekedi Tshisekedi azali parce que toi tu lui as donné le pouvoir ni t'étais toi ton ngate bet Tshisekedi oy c'est voyou il s'est comme un président par quelle magie non tu sais nani lo Joseph kote wana to na kanda na yo oui là je ne veux pas faire l'hypocrisie kolanda balobanyo sa malamu na lobia wate existence de Tshisekedi oy ezopesa biso kanda contre toi po yonde muto tiaki wana s'il te plaît Joseph Kabila longola Tshisekedi Joseph Kabila tala mutema mawana yo ezala mal placé te omoni Tshisekedi oyo si lui il a l'occasion je doute fort qu'il peut hésiter de te faire le mal il a un esprit vilain il est comme son père baza bato moko rempli de la haine bana mitema malam te baza carrément na mitema mabe ndenge baza wana tolanda kolanda kizobazoba ne wana te c'est un gars très mauvais soko zana miso komona Tshisekedi azana mutema mabe na bato banturaka ye bato na IDPS baza bato mitema mabe donc sous-estimer leur habileté de te faire le mal si eux ils ont l'occasion
tolanda Kabila. Donc oyela biso mutema ya mawa mal placé te. Mawa na yo doit être sur le peuple zaïrois congolais. Tokani, mawa na yo doit être sur le niveau national. Mais koyo ke la muto aliaka bambua na 3 heures du matin mawate. Pona mutema na ye. Na ba associé ne ona bazalaka na limité. Je suis sûr que ba silisa kombo no ako silisa. Ce qui kombo no ezalaka mbua o bango baliaka. Nde basi balia na mikuwa lisolo no esila. Ndenge basilisa lisolo a milu na limité. Tozolanda. Donc oyo ke la bango mawata ta mukete. S'il te plaît, Joseph Kabila, rectifie ton erreur. Landa, exemple, Nzambe, il s'est repenti. Et qu'est-ce que Dieu avait fait quand il s'est repenti d'avoir créé l'homme? Il a fait le déluge. Qu'est-ce que toi tu dois faire maintenant que tu dois te repentir de nous avoir donné ce qu'il dit? Tu dois faire déluge. Efface. Mutuno wano créé la kibiso. S'il te plaît, Joseph Kabila, soko lingi toka na malam. Maman livre lembe. Tozabana. Oye bibiso nenge tozalaka. Okolanda no bilobela na bisote, hein? T'as l'intérêt ya mboka. T'as l'intérêt ya mboka. Convainc ton mari, s'il te plaît. Hein? Bos longola biso. Biloko na bino boyelaka bato bokende ko lokota na limete wana. S'il vous plaît. Ben individu na bino bokende ko lokotela bato na limete. Ceux qui peuvent zuila ka bango na Belgium kunae. Ceux qui bokende ko zuila bango na Mupompae. Ceux qui peuvent wapi. Talaboya na ba tracteur. Boloko tabiloko na bino wana. Na mausolée wana ezalaka en pleine ville ya Kinshasa. Na building wana pe ilfo longo ezaka na limité wana. Parce que yango ndezo pesaka bango ba inspiration buzoba. Maman Olive Lembe, convainc ton mari. Boya na ba pare nécessaire. Bo pikola. Biloko na bino na bo utaki nango ya Mupompo wana. Bo pikola yango bo kendo kozonga sango bisika bozula ki yango. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Na ka ekolo wana lokuta kende kotonga kuna na kabe ya kamwanga, bo démolir yango, on va construire quelque chose de mieux là. Tolanda, bambongo nyoso tatana ya bande kozona ki doctorat na ya zalaka na ida kotonga te ekolo yango, si ezaka kambonga peuple congolais mwana na yibi ndambo alobitika totonga mwandambo poto maske ba congolais oyo. Mbongo tatana za yiki nango wete le cœur ya kotonga biloko wana. Yo tongi biloko boni. Olive Lemba sa tongi na beleve. Nani Denis Nyakera tongi combien? Alors, leur investissement est à la Belgique. Mais il y a une famille, vos investissements, c'est où ils ont à Congo. En tout cas, Olive Lembe parle à ton mari, convainc-le, bo picola, bilo qu'on a bino boyela kabatu, bo kendo ko derasina ngo partir à Mupompa, bo derasina bilo qu'on a bino zakana limetana, bo kendo ko bo ngo bisika bo kendo ko zulango, s'il vous plaît. Nettoyez les limités là, bon nettoyez les limités. Nettoyez le vide nani zone limitée. Nettoyez kabeka monga nettoyez Mupompa. Tokoya na ba pasteur malonga ba ko sambelela mboka. To longola milimo ya Golgotha ezoko renye na mboka na to longola milimo na mabe. Na ba maki tozana na bibembe ba Congolais ba bomi kuna na mboka ale bato ya limete ba yeli biso lisusu ba makila ba mbwa. Do mboka na ezaka ka place kaka ba makila kaka tanga makila tanga kaka. Do bato ba funda biso pa na Nzambe bazoko lela bazoko revendiquer ba liwa. Maintenant ce sont les chiens aussi en train de revendiquer leur mort. Dans le temps zambata la makambunani ya ba Congolais ba kufi pare ba jet Tshisekedi na Paul Kagame bambwa pe susu kuna ba se lamenter. Toko suka wapi? Lobi ko zala ba perroquet, hein? Parce que lelo komi bambwa lobi ko zala ba perroquet, lobi kuna ko zala bangando ba crocodile pe ba ko kende ko se lamenter. Toko suka wapi? Suka mboka na tout bobenga ngoni le terme scientifique, tout orgasme, c'est pas organisme doit maintenant nous accuser dans le monde des esprits, à vous-même, hein? Biso toko souffrir dans la physique, hein? Comment tu causes à quand ba combat na ba tribunaux kaka spirituel ndenge bo na kati ya mboka? Ça c'est quoi, c'est comme affaire, hein? Il n'est pas encore tard, arrêtez l'hémorragie. Toboya wa bangando pe ba kende ko funda biso. Toboyi banya ou pe ba kende ko funda biso. Po bato yo il mange tout sauf rien. Ba ko liana ba chauve-souris awa na livre le ver que c'est ça ba biloko biso to ko kay ko liate, mais bato bazoko liango. Nyonso to ezaka po ba pesa kaka Nzambe na biso kanda. En tout cas, maman Olive Lembe, solo na mobile na yo, arrêtez cette hémorragie. Bo kende ko pikola, biloko na bino, repentez-vous de votre erreur d'abord. Bo pikola, biloko na bino, bo saleli bato yo. Bo kende ko boaka ngo ata na maye bale. Maye bale ko mema bo soto wana na Océan Atlantique. Hein?
En tout cas, s'il vous plaît, pour l'amour, il y a peuple wana, bosala boy, bosila na mutu wana. Bosila na mutu wana. Eba de konanga désormais to ko finga su Kabila te kaza incirconcis. To luka kyo bakata ngenge. To moni. Et qu'est-ce qui nous dit que Kabila zalaka incirconcis? Et qu'est-ce qui nous dit aussi que bakata ngenge? Ah. Entre les deux, qui est l'homme? Paul Kagame, ce qui peut tout nier, moi, Lobaki, tu sais qu'il m'a donné ce que Kabila n'a pas pu me donner. Donc Kabila za te tue. Mobali yewana. Amoni ke makamusi angote. Aboyit. Talaoy. Tokanisa kalia bafufu, matamba, aza costo, mwana na biso. Tala. Donc, ce qui te veut changer ma camboué, Félix Oyo, tout le monde a ligné à Tatana Bango, Baouta, ce qui peut Angola, ce qui peut. Ba étranger de Bango wana. Yango bazaka ba champion ka kofinga ka baninga ba étranger, pour Bango moko ba étranger. Botika Koffi Olomide tranquille. Il n'a fait que dire la vérité. Fard ke ba bundakate, fard ke ba pakataka ba mbangu. Yo se mona soda zo matana vélo pa kendo ko bunda bitumani na zo kendo ko bunda wana. Farceur ya soda. Chilombo est un aventurier. Batubazo ko résister kuna na este za ba civil que nous appelons les wazalendo. Fard ke ba telemi wana kaka par formalité. Chilombo zo kaka ba armée étrangère ela kabiso na mboka. Chilombo ako kata mboka na petit morceau to kozalaka so na mboka te. Botika Koffi Olomide n'est pas correct, c'est un monsieur, il a ses failles. Mais na sujet oyo, laissez-lui tranquille, il n'a fait que dire la vérité. De la réalité, de la situation réelle na este ya mboka. Bozo ko lukem na kambo na nini. Akosi? Bongo ya kosi? Alors. Bongo Kongwane ezalaka na guerre. Ezalaka na guerre te poser la question tu sais que dit. Guerre ezalaka kwa zoko bundo o pa zongi. Nde guerre yango wana ti. Este kuna guerre ezalaka. Fard kazo bunda na nani? Fard ka bunda na nani? À part qu'il avait massacré 60 Congolais de l'Est là-bas. À part les Congolais que Fard avait tué. Fard ka bunda na nani? Fard ka sa bomi combien de soldats ennemis? Alors. Et bon, bunda contre qui? Contre les M23 que Tshisekedi lui-même est allé ressusciter? Ils sont réalistes, bande konanga, ils sont réalistes. Botika ba comédie, laissez Koffi Olomide tranquille na sujet. Oyo, il a parlé la vérité. Ah. Ok, bande konanga, I love you all. Bye bye.